Bonsoir, chers compatriotes, Rico Bologna, dès qu'on a bien congolais. En fait, dans cette vidéo concernant Bato Ebele ou Bazoko interpellé ngai, Bazoko poser ma question Ebele, Bazoko tuna makambo Ebele. Mais comme à niveau moko, c'est très dommage. C'est très dommage pourquoi? Parce que tant que tu organises une réunion, une sensibilisation, pour une stratégie, pour tous se réunir dans makambo oyo ezolekana na Congo, beta biso bakara, misusu baloba ke tolia bambongo, soki ya ba politicien tel, misusu baloba boye bino boza bien na poto, boza boye na boye. Donc on nous a traité de tous les mots par les Congolais, hein, les Congolais lambda, qui biso tolia bambongo, tout ça iso indi. Malgré cela, tu continues, tu forcer, mais rien du tout. Et le moment où ils ont salamate, baoyo ke la bisote, boyo ke lande, batunabino kuna, ba policier nabino o baza corrompu, botiela buzao tiela bango espoir. Na sala vidéo, ya koloba ke, na 2016, ya koloba ke, peuple congolais bondi mate makambo ba dialogue wana. La dialogue à 5 ans, na pekisa bino. Tous les belles, to pekisa bino, to baiso bon meki c'est fini. Makambo ezo kende, opposition ezo s'affaiblir. Tout ça là va vidéo, tout ça va publication, boyo ki la bisoté. To organiser ba réunion, to créer ba mouvement citoyen ebele, to créer un ebele, misusu kutu ba musu ba bimi ba farceur. Hein? To pesa mwa mbongo pour financer le mouvement citoyen. Hein? Pour qu'on a pour ça la marche, bazoli ya bambongo. Misusu c'est comme ba aventure, misusu ba lukuta na kati, donc ba information lukuta, donc il y a rien du sérieux. Lelo bogomo ganga mboka ike. Bogomo na ba okotsela bino ba soyi ba ngombe tina ba bandundu bozoli lela. Ba o justifier ngo na n'importe comment. Na sala vidéo mususu. Naibsa ya bino que MONUSCO aza master ya Congolais te. Atika oza jamais master Congolais. Nations Unies alinga Congolais te. Mundela alinga Congolais te, alinga mutu mwindu te. Pourquoi boyo kilanga te? Ngai na ndambu mwindu, ndambu mundele. Ozoyoka. Sko ngana zoyebso ke bande onanga mindele balinga bino te. Yo ozo tianga tembe. Olengika MONUSCO bosuki wapi? Et puis aussi la tête, ti Congo na bako kata yango na miso na bino na MONUSCO mutu ako accompagner makambo na bakata Congo. Vous allez comprendre. Parce que ça cop ya mindele bana kati. Nasina loba na bino. Mutu oyo aye na Bible, azoko prêcher bino Jésus. Mais même mutu wana azoko prêcher bino, azoko teha bino bolingo. Mais azoko sala bino ba esclave, au kata bino maboko so iboko kisi ba kauchute. Siko bomi posa ba question te, mais o mutu nini ndenge nini bokondi me la Bible, o mutu ya eli bino me azoboma bino. Ye moko azoto sa Bible na ete. Nasina loba toute façon tinga mona o lemba na mona que o solo lande na ba mur. C'est comme si toi ba niveau moko ya ko raisonner ndenge moko te. Bitumba ngana wo sala elo te, na wo jamais na wo zwa ke o ngana wo bundanga moko c'est impossible. Et puis nasina loba na bino, muto wa ko souffrir le plus c'est ça bino. Vous allez comprendre. Pour na rien n'empêche que ngai na fanda na kangana nga munoko, na fanda na continuer vinangawa. Vous allez comprendre, rien n'empêche bana danga bazotanga na kusombelo nyoso na lingi na eloko nyoso ngana ngo besoin na wozwa anything so ina mema mo mutu katel na wo memango. Mais tozo yo ke la bino mawa parce que to mona kuna na mboka souffrance ya makasi de façon que to so privé même liberté oyo ya ko voyager ya ko zonga Congo, to so privé ba liberté ya makambo epele.
to s'afficher pona côté abino ko like sabino vérité mais c'est comme si to sali yango pe pamba. Donc yango wana ba vidéo mususu ezo circuler oyo ya belge moko na parlement européen azoloba pa makambo oyo ya complot ya ndenge ya ko balkaniser Congo. Eza vidéo akala na publie yango kala naloba pe naloba mais mutu moko a réagira te. Bon na ebite sikoso ibolingi to sala nini. Seule chose on a koloba, seul conseil eza que unification. Butala ba o soki o yazo sala groupe armé na ye ya résistance côté na ye kombo na ye o ba uti soki Chibangu asali ya ye o mususu azana est asali ya ye ba mai par-ci par-là soki ya kutomboki soki ya mai nini soki mai nini boza tellement ebele. Mais pourquoi boza mon côté moko ensemble l'union fait la force bobundi pona bino nyoso bobundi sa mutu moko siko pourquoi boya ebele partout bo panzani bo mona ke na désordre wana nde ba opanza bino na sina lobango na loba ti ngamo na omo lemba na oloba na omo pe obaye parce que on dirait ozo solo na batu na nos réflexions ezana no sima on dirait ozo réfléchir na mutu oyo sans temps donc kozonga na sima pona zo comprendre te langage nino o expliquer na loba na lingala boyo kate na loba na swahili boyo kate na loba na français mabe ce que to loba ni na anglais nde boyoka donc na oye bali soute yango wana bandeko na ngai c'est la vérité on a zoloba o mutu a oloba ke na lobi ou n'importe quoi je m'en fous mais na za mutu moko na tambola kan na droiture mutu a ebinga inga sakana te so ina lobi A eza A B eza B na mutu moko te abuzoba gauche droite ke o na loba la sentiment na ebisa bino banda kala tout ce qu'on vous a dit to organiser ba réunion boyate to kenda tikuna ko déposer ba dossier ti soki na ba bureau nini tout ça banani ba organisation internationale to beng sabino boyate. On a tout fait pour le Congolais mais Congolais azola la pongi. Donc solution oyo etikali ezali peuple yemoko yomoko ozana Congo zota la vidéo oyo soki otelemi sikoyo te oyo ane oyo soki eleki c'est fini, il faut oublier. Donc tina pe ya osalela bino ba message ko publier ezana tina te soki ane oyo eleki c'est fini. Na 2016 na ebisa bino soki décembre wana le 19 décembre wana eleki pona kolongola kabile kozala pasi batu ba okufa na lobango na sala vidéo na sensibiliser bino na sala tout eza pe ba misu pe ba sala nyoso mais boyoki la bisote boyo landa nde ba ndeko na biso oyo ya ba opposition ba posa ba pouvoir ya ba poste ngana oyo la poste na anti na poste moko te pona poste wana opianga nini ndelo mo il faut comprendre batu oyo ba bundela mboka ya solo o ba opesa bino conseil ya solo ngai nazo pousse naza candidat présidentiel te na candidat na député te na candidat na eloko moko te na osenga pe ministère te mais ngai siko nazo yebisa bino likambo eza boye siko pourquoi bo ndimelanga te boke ondimela ba oyo ba owelela ki député wana na ki présidence na soki ki ministère tala siko bango wana soki bachibala ba dibanga ba nani tout ça vous voyez. Et ça va continuer comme ça. Et puis ça fait très mal, hein, comme on a que Bato Bazolo Bazakuna, ce sont des intellectuels, mais ils sont en train de supporter vraiment ma bêtise à un niveau boy. Babo mande konayo, basala mboka nayo poto boy. Pe ondimi pe mutuango pe bozo landaye pe bozo supporter. C'est vraiment très dommage. Je na ebela wolobate, yango na nga sala message oyo. Soki bokoyoka na message oyo, gloire à Dieu. Soki bokoyoka te, na ebite. Tamsu to banda ko entraîner bana na biso pona baya ko bunda bitumbango. Mais yeba ki ozala lelo te, bana ngo bazana ba
3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour ne pas comme on a bagage, na biso ya lelote. Donc, voilà mes frères compatriotes. Bonne chance à tous. Kolimbate. Après tout, choix les amis balais. Ou bien on dit soumission. Donc, otikali na pasi o wana kakoza nango pe ya koleka tanga mususu. Vous comprendre? Vimo wa mabe. Ou bien, au boyango, au telemi au bundi. Soki pe okufi me oyebi ke obundaki ba oyo ba oya sima na yo to bana na yo ndeko na yo atikala esima ye ako bénéficier na bitumba yo to obundaki. C'est ça l'esprit patriotique. So oza nango te na ebite. Soki yo pasi wana oza nango ezo pesa o courage te akobunda. Na mon appétit na te na sala vidéo yo parce que pasi wana il fallait pesa au courage ya obunda pona mboka na yo. Pona malamu na yo, malamu abana na yo. Voilà, na lingi bino mingi, yango na sali vidéo yo. Et espérons vraiment qu'eko toucher quelques personnes, hein, eko toucher ndamu na biso. Et voilà, peuple congolais, surtout bande na biso akin. Au moni Kivu banda batelema eko changer le côté ti lelo bazoko résister mais pouvoir ezana kin. Makasi yana maboko na bino bakinois. Alors, ou bien, Bondimi, Congo et Katani en deux, Botikali ouest, na est et Katani. Et au commanding wana, ou bien ceux qui bolingi Congo na bino ezala ndenge ezalaka, c'est le moment, sikoyo, ou bien à jamais. Ok, Nzambe apambola bino, nalingi bino. Merci beaucoup. Partagez vidéo yo et tambola, mutuna mutwa et bela. Donc, que Dieu vous bénisse. Rico Bologna.